Muneno azanga mukuwa ya mabe donc veut dire na mabe te na pato sola pour na sa bino yo pe bakokanga yo monelo bana bango yo pe bakokanga yo donc ndenge bakanga ngande yo pe bakokanga yo donc na ne silité liste za mulai donc yo pe bakokanga yo donc na yebi na ngakute loko te na mambwango la finga na ngabi na filete donc bina filé que je sali ba lui foulé la nga ndumba e lukapi mobali na yo na balabala 7h du matin ba no ba la mu quitter donc yenda la musa ba toujours wana taka balimete nezala kimia so ba la mu yo motala na maman abota nga dégâts humiliation bon quand bina filé tinda ni ngate aluka ni ngate mais elle a clair so ba tindio boyoboloba na problème na mututé donc elle aura manque de respect et ça déjà a fini faire donc faire ndenga zona à niveau de ya nan comment dirais-je ya robinoté ngazaki na ndaku na bango na bakikoso na bango mabena saki nini oyebi bakikoso na kalamu donc saki ma saki ya nini saki lo so boy bakangi bosko o so atwa bo tia ko finga ba mission na biso bo respecter bango nde basala ka biso to za so to za ba problème to so ka bango ezo sala bien donation soin terme B moi na on a hérité na ana 11 ans c'est 13 ans plutôt moi on a rejoint 4 doigts na ye à côté na C na ye la base je pense pas c'est faux et archi faux moi na on a akosa ba moi na jamais ce qui boyini tata moi na botika kokotisa moi na kata buzoba on peut faire tout sauf les enfants. Bonjour, Nabalandine sur la vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver quand on a vérité universelle. Nous avons vraiment gagné binula na salle la bino musala, gagné bino just tumba. Autre m'a dit Benzema de la presse. Nous avons toujours quand on a pour nos salle la bino musala pour nos bimsem ba vérité union se batamata ka avec la vérité universelle. À toi kaka ande pour nos bimsa vraiment ba vérité union so o ezaka en kuku biso à toi kaka pour nos bimsa pour nos salle ba abonné fidèle na biso union so plaisir ba open nombre s'abonner te bo s'abonner quand ande na lubaranga ya bino just tumba. Autrement dit Benzema de la presse, on a toujours kawana pour nos célèbres ça pour nos personnes lengam ça des arabes des arabes ça derrière la caméra je dis bonjour à mon caméraman caméraman anga lelo na otanga kombo na été pour yevo mazanga kombo je dis bonjour à toi je dis bonjour à mon boss maître John Moté ma maman Micheline je dis bonjour à toi balobi Rit Omot babi moi sa taille le long jambe je dis bonjour à toi je dis bonjour à toi babi Divine Kavira la maman de Manuela je dis bonjour à toi ma petite sœur Priscille il y a 4 babilek nanga tongo ba o bayebi je dis encore bonjour à toi Linda moi Samoulaï babi Barbie noire babi wana ma copine nanga so lingra veste solo mon cassan solo Chelsea boot solo voyez vraiment simba côté mibali ya la tarka mibali je dis bonjour à toi ma copine je dis bonjour à toi Naomi Bekanga porte-monnaie magique babi binonde bozaka nga kanine sarabino dans les news de Joyce Salelo na Embeli Bino Vanessa et les femmes de la presse mais pourquoi tu as ici une émission à biso parce que azan na makambu il faut aloba parce que après que ça l'émission à Vanessa bakanga qui après que ça l'émission à Vanessa bakanga ki Vanessa yango wana Vanessa zongi sous le loka na kati ya plateau vérité universelle poto meka ko solo la nini komina ki Vanessa ba bibiso ba journaliste internet ko fingeleki mais pour nyos wana lelo vraiment na ko yamba vana yambi Vanessa na kati ya plateau vraiment juste pour noyer ba vérité eza wapi lokuté ça est bakanga ki Vanessa est solo est-ce que biso tolinga mingi est-ce que ex était parce que nous on veut seulement la vérité place aux vérités zalinde biso tolinga ko ya na pour noyer ba oh et batem déjà na bis caméraman na fongole la déjà caméra baso déjà invité na téléphone de la presse bonjour abonné à Busso bonjour vraiment balobi éléphant de la presse congolaise moi ça zanga mukwa donc so ba monde d'arbre ba mo dawo lenga na kana bango baby que moi na moi so muneno azanga mukwa ya mabe donc veut dire na mabe te na pato sola pour na sa bino yo pe bakokanga yo monelo bana bango yo pe bakokanga yo donc ndenge bakanga ngande yo pe bakokanga yo donc na ne silité liste za mulai donc yo pe bakokanga yo Vanessa de la presse yo pe bakokanga to kotimba mon karana bah moi na ambiance à émission na surtout fond moi mi déjà Vanessa après émission tout ça qui ngana yo bakanga que point vraiment bakanga ngai mamba bina filé
chroniqueuse moko boye Dorcas abengi ngai oza pona banda ngabi wi na sa no interview tama ko bika musana so to boya te so mninga bengi ofokende donc ape na kei nzoka te ayende po piéger nga po kangisanga on a maka aminga banda to na so chaba pa minata to la poisson to bi pa minata bo c'est la police ndene o ngate bina film tatini na kangisanga bina filé hôtel siko que bina filé zanika chanteur ya mboka na biso yesko aza journaliste mais ateki yoka ateki nga to komi kuna bo nzoka te bina filé aluka ne ngaite bina filé zo concert na nga musu bina filé aluka ne ngate donc balandi pe dossier na nga ba kena nga parquet matete ba kena nga parquet nini IP crime bazon nga parquet matete on a déjà que comme ba 21h tu ba 22h30 boy ba yo libérer na bango ngai donc ba yebisinga ke omoni banzela bino botambolaka donc mona musu botambolé asala mamne afinga ba yo yebi na hote ba yo kanga ona sima na ye donc c'est pour cela mona pena batika na bango ngapo ngana nga pa ne lokote na kati wana donc na yebi na nga kute lokote na mambwango na finga na nga bina filete donc bina filé que je sali ba lui full boss Arnaud Ambi Arnaud Rambi, l'homme selon mon cœur. Donc, Arnaud Rambi, Rossi, Bluetooth, trompé Nzaou. Donc, éléphant de la presse, donc je suis là. Ah, éléphant de la presse, Tomoni Bakangio, Obimi, Tolandio, Lususu. Éléphant de la presse, c'est entre yo na Bagmastana yo. Obimi Bobenga base. Les défenseurs de la Caroune Mokonde, vous avez un problème. Pourquoi Tomoni ti Oleki? Au répondre à baninga mususu problème mais anoni mais quand on éclaircir ba fan nyonso balinganka Vanessa problème ezani ni batoni so ando monona ba camarade parce que ça commence à faire mal l'internet est comme raso bo sangani 4 bo sangani 5 bobebani pourquoi tout ça bino bo meka ke un peu te ke bo bongisa avec bima parce que toyebi bino. Je vois Nicolas Mokonzi fondé Nicolas Mokonzi Myriam Mapula ma copine Myriam Mapula de longue date sebi kototo uta Mukajimoeni oyebi kototo uta Gisèle Mapula Christelle Mapula on a yaya Myriam Mapula Christelle Mapula lekinae Gisèle Mapula en tout cas vraiment je vois encore Binga mwana muluba loketo pete mbisa aquarium tala kasiko simba te nani susu Maureen Bola B50 na la Neymar donc tout ça à bon terme mais na prendre na mutute mais babi yo na nani Tina lobi ke yonde muto ofunda po bakanga Tina Ok, moi je veux juste bon comprendre que toi na quatre émissions parce que ba news les autres ambola ma be pour na bino na habité batum so ando se peut de bozaki ba camarade de bozaki bongo moko séparation ya okota. Je m'excuse, ça fait mal. Ça fait mal. Na problème na mutute. Na musala nga oyo na bandango bapesanga chance te batamokili na banda musala nga moko donc to moko ta memanga na presse ma soki nde bapesanga ba chaîne na onzima même tapesanga opportunité yo tché micro na yeba annonce te na yeba des annonces te Evelyne Kamon Lopez personnel Jerry Cobertor se na travailler na ye série na yo kona musala nga. Donc, misa wenge musique à maison mère merci pour naïba musala te bopesanga chance de travailler ouais ranson bibos de roi de la forêt naïba musala te ondima pour na petit na mwana na ya palais wenge musique à maison mère na tia au micro merci beaucoup okutu oku ba yebi olingaka te batia yo merci beaucoup mon président merci pour tout ndenge robisanga na cacho mon président merci beaucoup donc grâce à toi ndenge na libanda donc bandeko na nga wana na problème na bango te un problème na bangote tozaki et si camaromoni et ça la Sonia on était ensemble nous vivons ensemble to liaka to sekaka to tambolaka ba invité belé oto ya mana ba chaîne na biso ba mokamo ba tetenga tetre la mona laxi bina filenda kwa kingani nga mutu bina fila pesinga $100 nzamba lola yebi. Est-ce que au moins tu te déranges pas que
pourquoi ka balobi bongo parce que mai pe ninga na pamba te pourquoi pe muninga ko raisonner le bongo parce que pourquoi ka te balobi nga biso tout bebi na kwatina munda kwatina na so na laki mtu mabe munda kwatina ngam na pangusango nda kwatina ngam na pangusango nga na kata ba tournage na kata ba émission na yo pangusele ndako na tchango tina en direct ya Facebook na o sepela Dieu merci ma copine na zuni enda ukitoko na kota tina ba cuisine tina ba sa debe okutu no ba sokolte ya salté na fanda nga Vanessa na lata ka pantalon oyo pour na so que rien à voir c'est la famille nga zali na défenseur te na tiko la défenseur te ba charge te mais si na camarade na nga miya ma na nga tant ba déjà ba fanda risika mo benga pona sala musala wana te ya lelo ya manante nga pena benga mo ya lelo ya manante kute to sala musala rien du tout Neymar soko tala nga la chaîne oyo la nga Vanessa na problème na hote na problème na hote la question ba question yo que la mara mo wapi on a pas sur donc ça que le solo de betami do yanga na lobby na problème na mutu te yo le yanga omela yanga nga pe na le ya yo na mela ya yo nzamba limbisanga nana intérêt moto salo mabe to zaki ba ninga to leki to melaki nzamba limbisanga so na salo mabe tanti nwana amuto te malibanda abela nga ndumba lukape mobali na yo na balabala 7h du matin bat no balamu kité donc yenda la musa ba toujours wana taka balimete na za kimia so bat balamu ki ba motalanga na maman abotanga dégâts humiliation bongo a humilier devant les gens peut-être Tina Zalaki azaki un peu monté azaki monté et pas si na motema ke bozala muninga mo besko ba biso ke muninga na ndem takanga kangisi yo bonga bakanga ndeli nana tekenga ka yo ndo journaliste bobenga ti na salo interview no boya kai mda tekenga entre temps bina fila tinda ngi ngate aluka ne ngate mais ça la clair so batindio boyoboloba na problème na mututé moi je vais te dire que est-ce moi ils a été que l'air oyoka ki bon falo c'est non kanda ya Tina et oui non même si oyebi likambuto ebi ke mutu msupa ko eza ayebi na likambuto mais avant approcher mutuana azali non kanda ya mutuana esili après akei ata kuna maîtresse mutu ayebi likambu azo Facebook ne a publié photo ya kingani songolo paka ya muninga on vient de loin de longue date on vient de loin de longue date. On vient de loin, je te dis, on imagine. Vous comprenez? On imagine. Donc, Tina, tu es banana ye, na sala ye lorote. La relation Tina est belle, on a Vanessa na yebi na zoate. Pour na nini, pe ya ba poto pe kaka. Pour na nini. Na ezora oya mobali oyo baza na ye sikoyo. Cameraman nanga zo nga pena photo oyo. Eko sala bien. Et ça bien na abonné na biso nyonso ya chaîne na biso ba la biso bata la photo oyo ndenge to banda moni photo ndenge to banda wana zo mona wana eza Tina yeyo alati lamba didisi le cap pour Myriam Mapula ngai Vanessa Mawete na bona Amazon donc c'est mon ami de longue date donc Tina c'est mon ami na ko c'est le moi mabete pour na Tina caméra zou hein c'est le moment ma bête pour la ya attends zalango et là c'est un dépasse Tina boyo kanga tu peux imaginer Tina boyo kanga tanti wana Tina tika na katal pango tanti na bibi ndumba luka mobali na mwasa monene bwazanga mobali olinga mobala muninga nga Vanessa na sanga mobali mbali na nga tena benge na ebisi tala abi à regretter.
Pour moi, je suis ma camarade. Tina Lash Neymar, yo kande muninga lobby vraiment en tout cas, soit vraiment place na mutema na, mais quand peu ko ka muninga la raya kina maman, hein, mais quand peu ko yo kaka muninga. Juste à tes explications que oui to bi ko za monter, ça fait toujours malheur bon avec camarade, trahison côté na 4 et ça là vraiment en tout cas passe poto vanda kana wana te to côté na actualité hein, to côté vraiment na actualité. Né éléphant de la presse. Tomoni ngambo affaire egola bakomo finga mais to comprendre te bakomo kotisa na mama bakomo kotisa na base donc non baka ba affaire te mikolo ekomi ba polémique ekomi yo finga bakomo kotisa na basi ya mabala na kata ba problème basi mabala bana oh na pas sourire te na je sais des nuances te faire egola balobi les padres. Tu veux que je te parraine? Mikolo na robe na koto yo c'est égale les padres en tout cas vraiment et ça la moi pas chiming ça la moi pas chi comment on a Robin a finga je dénie. Est-ce que Robin a lobby que il y a fingité Robin a lobby ça juste au cas que ça li comparaison il y a ba vie et ça manque de respect net singa bo na que se comparer na muto za mukolo na nga eso muto na vie dakala hein net singa bo na se comparer net na na ko tshesa pana la petite Princilia que Princilia a se comprendre nga internet ka nga est comme na leke na ba vie ta niveau donc et ça manque de respect et ça déjà a fini faire donc faire ndenga zona a niveau depuis ya nan comment dirais-je ya Robinoté ngazaki na ndaku na bango na bakikoso na bango mabena saki nini oyebi bakikoso na kalamu donc saki ya nini saki ya loso boy bakangi boy parce que au sa toilette au sa boy et il n'a comme le roi faire et les padres Robin na héros faire un talent faire héros constaté par hasard par hasard constaté par hasard c'est mamnaye donc on a tant été donc il y a ça bon na muto yo azotinda yo na ebité vraiment donc faire ego là attends attends ya Robin on me dit bouté mais basa mabala ba côté na casse pourquoi basa mabala ngo ba nani pe basali nini tomoni bakofinga ba polémique ebimi ba misu to kotisi ya pas pour to kokotanga na biso ba kombote en tout cas to boy mukamate mikolo ekomi donc il faut en respect la rotanga komba mutu ekomi ba finga leader mombe bakotisi na bana na mwasi na nini kimtema mabango comme lekana quand même. Là c'est pas bien pour ne ba ministère na biso bazaka ba responsable na ba famille na bango na mabota na bango sans bango toyoka musique te sans bango toko sala un peu les nga bina sona na stress sona ka bi boss le roi de la forêt ou ranson en tout cas vraiment on se sent à l'aise taka nini na boy donc il fait des disques na formidable dès les bango pes no mbongo te yo fele we ranson pardon babo manga pona yo ranson yo ka voir ranson na lora mon lora ma matisinga mafuta donc boti ya kofinga ba ministère na biso bo respecter bango nde basala biso to za ba problème to ka bango ezo sala bien dans le sens wana. OK Vanessa tozoko baka na kata ministère na biso ba lobby hein mon vieux Adams je dis bonjour à ta place aux ali to Léonard Lambelu bino éléphant de la presse to na kiye azongi ba bimis na bango pe likambeleki likampeza na ngote yo bisi Adams bambote na yo na France mais ça Adams bambote no donc yo posa fan nanga so lingo talanga pe faut que na bang officiel TV na sala kuna pour la nanga yo sala moi bien dans bambote na yo bisiko zani éléphant de la presse todo ko baka na kata masona parce que tu vois pas que ça fait trop mal ba komi ko attaquer tina bana ya ba musicien chose grave moi na lokwa héritiana donc moi na batamukie mais tala ndenge baki olanda vraiment nyoso no lobani na kimta mabe ba congolais ba sala pour makamba bon ba salon ka ba congolais pour eza étranger te on doit saliboy commentaire wana mutako tiango mutako finganga ara congolais mutako publier nga lobi mutakala ara congolais mutako critiquer nga pere ki na penya ki bien kara congolais ivoirien français ara ça congolais za ndoki congolais mutia mabe. Moi, on a hérité, on a 11 ans, ça fait 13 ans plutôt. Moi, on a rejoint 4 doigts à côté de la scène à base. Je pense pas. C'est faux et archi faux. Moi, on a accusé ma moi,
te jamais soki boyini tata mwana botika kokotisa mwana na kati ya buzoba. On peut faire tout sauf les enfants. Oui. On peut toucher tout sauf les enfants. Na sepele nango te. Na sepela ki nango ata muke te. Komo na mwa muke loko héritier na bongo. Bazui ni héritier na bate, bazui montage te, bazui maboko. Tala mutana azo nini azo kota maboko 4 donné na sela biso basi. Aza mukolo. Mwana héritier a komi na mabele minene bongo bana mukoni. Soko ina tata ya mwana tika mwana tolekaki epa kofi mwana mwasi wana oza pona o fali mwana c'est pas bien. Est-ce que on était ce ba lukani ela mutu mwana osa ba je oyo soki yona esaki héritier watana be goga landela yango pena tinati oye ba mutu nyonso osa ba je wana pe vérité ebima eza ndemo na ida mutakalize. Aïda peut-être toro comprendre am kolo ba sentiment ko tinda akepa mobile mo poto atini photo et tout. Chanette na est réveillé oui, on peut comprendre. Moi la muke ritana. Moi on a très bien éduqué. Attend na école bien. Moi na bongo soutien yo au plus bien moi ba tout bongo. Ozo banga te que moi na papa na e. Ba raison papa moi na ozo banga te. Pe en plus ozo bébé c'est moi na ba avenir na ye atana moi na muke atanga na école asaka na baninga ba mama baninga ba ibe ko isolé bana bango batambola na bate moi na akoma stressé otanga sou bien te ozo na ba mite otambola sou te. Donc ça veut dire c'est pas bien maman ko soit bana wana basa bana ba artiste na biso mais ko mema na bandenge wana so lobi toze ya nani ya mona faire rigola. Pour faire des bobinisi, kofi des bobinisi. Na tala na exaucer na glali ko bo mekate. Pour ngamo na yela bina no finga bina ma c'était la TV. Na exaucer na glali bo mekate. Je pense que eza nango pe mwana batute. Siko ba montage ma casse mon pote. Il y a des distances peto mona maman na montage. Mais so yebite ke okasa ba di distance nzo ke zaki na di distance. Mwana ba stress montage na yebisa yo. Moni biloko. Ba no so ba bi montage. Y'a kasi kolega na les grands caméramans mais ngamole ki nga victime mambo na Miss Vodacom ba bete maman na montage abima 4e na Miss Vodacom saison 1 leki nga bete bloko pour te montrer que congolais andoki congolais moté à mabe Congolais a complexé, Congolais a vieillise, Congolais donc nous sommes Congolais. Ma bébé mouvement d'abord na star donc moi li loba na mo place parce que eza kutu o héritier na kutu na ngona actualité te po d'être au chango kate po makamba lokuta to beti li solo pona mutu wana comprendre que makamba osala to rêver mais to point na biso ndo bimse parce que eza makamba lokuta botika siko publier ngo boti collection na ba net en tout cas et comment ça passe. Vraiment, et là, mon rôle est souka. Bon, tu as bana bastar na biso. Bon, publier, s'il te plaît, et s'il vous plaît, na s'il plaît, bino na s'il bino pardon bandeko. Botika bango, baza banamike. Botika bango. Baza ba venir na biso lobby. Lobby pe ako comme ministre. Ce que ba publier na bo mwana. Respect Rosana. Et Rosana te. Pour moi, na hérité na ana venir. Ba mi bal ba mi mamninga na oloba ana venir do botika bana ba star botika ye do ona ko oloba ngwana kopole ke ato akala kate émission episode to komo ke malembe pour tout chiter pour kana avancer de la presse babi éléphant de la presse yazala kawana saramsala éléphant de la presse tu vendre bena msa na biso nini yo réclamera na msa na biso et on a réclamé. Réclamer, ça veut dire. Et là, on a un regret, on a so vendu bien, on réclame. Et là, quoi, ça la poids ni na msana biso. Et là, quoi, ça la poids na msana. Ben, mission sur que ça une mission. Soit bimina ote face ngao. Yelanga nini, lambelanga. Yaka vanko cameraman ko mana onte. Boy, so cameraman ko mate pour ba musicien de batikama mambwana. So mutu alinga yamba o
Cameraman a yananti. Ok, c'est bon. Comprenez que tu as une carte émission. Surtout quand tu as la deuxième rubrique émission, éléphant de la presse, parle-nous de vous. Parle-nous de vous. Bandi pas na papa, bandi va na papa, bandi na maman, tout ça comme ça. Parle-nous de vous. Moi je m'appelle. Micro parce que c'est. Moi je m'appelle Vanessa Mawete. Donc je m'appelle Vanessa Mawete Chunza, surnom nanga éléphant de la presse. Na botami na Kitambo, na maternité Kitambo, na tangi na lycée Bolingani. Donc disons na tangi na Alingwa, na tangi na Zuza, na yo tanga su na Kimvula, na yo zo diplôme d'état na lycée Bolingani. Donc na tangi na école moya bien, oyo bana Kitambo tout bayebi, muto tout atanga na ba école on a comprendre qui est moi donc je suis bien très bien éduqué même. Donc ndenge na zaboye na yaya liboso babotinga na bale ki 6 na sima ngamo yaya liboso babotinga na bana âge na ngate na bébé papa biso komone mwamba Chunza maman nanga komone Olga Mawete Pululu bale ki nanga bazawana babotiso 3 filles 4 garçons tout ça 7 donc on est là vraiment donc na moi Kitambo on est grandi Kitambo Vélodrome la maternité Kitambo. Donc, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Hein. Je dis merci vraiment à l'éléphant de la presse. Éléphant de la presse, moi, ma banque na bateau balingakayo. Moi, conseil pe na bande copie bava na banda quoi. Nous sommes na ça moi bien quand même. Vraiment, pambote nanga. Mamote na Paolo Tudilou, le sénateur, mon vieux. Merci pour tout. Mikolo na lo bakaka na posa ozonga su na flato kitoko Luanda ona lala olalisanga. Mon vieux na posa susu ya kozonga kuna. En tout cas, mutu mo apesa nga pe na bwaka na Turquie na bosani. Vraiment dans bambote na bota zimakanda papa poto maître loi de Bruxelles. Junior Galon il est formidable hein. Babi pourquoi pas mon vieux Cédric Fabrice Cocotois fois garçon les basketteurs les plus frais. Je t'aime trop mon vieux. Merci beaucoup à vous hein Babi pour s'abonner à hein Bartolita bien za la kabagaga bien mama bien. Nga wa binu na linga binu trop dans l'open up sur le bien trotter. Bien mon beau comprendre que na ben ngate. Donc merci beaucoup. Ok, merci Naba abonné à sa vérité universelle. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman Azanga Kombo, Azanga Kombo. Je dis merci à toi. Je dis merci à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen mad, Anabi Césarandé, maman Micheline. Je dis merci à ma copine. Je dis merci à ma petite sœur préférée Priscille, Babi Petit et ma solo en haut, Zama Kassi. Je dis merci d'avoir dit sur les news de Joyce. Je dis merci à ma copine Rachel, Babi, moi ça paie. Je dis merci à toi. Je dis merci à Nabino Bolingara Joyce Tumba. Je dis merci à mes copines Divine Kavera, Rito Moti, Linda, Naomi Bekanga, Bino Nyoso Yaninga, Bino vraiment mingi. Merci pe. Naba babi ba fan nanga, o baba Linga Joyce Tumbo, baba za so na Joyce Tumba te ba benga ba tunara. Merci beaucoup Nabino Nyoso. Merci pour pe sanga confiance sur ça les Nabino Musala. Kanina na isa Rabino YouTube pour belté. Vérité universelle les alaka pour na ba vérité journaliste a fingate journaliste a ba vérité vina moi na Turquie baobi Pedro Banza baobi prêtre à Turquie depuis Turquie Pedro Banza ba mbote no bisiko za baobi sénateur Paolo Tudilou mon vieux hein c'est pas ça petit na Pedro Banza ba mbote no depuis Turquie baobi millionnaire na banenga ba Turquie on a ba mbote no siko za donc merci beaucoup. Ok, merci Nabino Nosokane Nesarabino YouTube eza pour beltengana bino to kutene émission sika nzamba likolo abate la biso bye.